Kombo ya Donald Trump etangami kati na bato baye bakoki kozwa prix Nobel ya kimia ya 2020. Mokonzi ya Amerika asalaki makasi pona komeka kozungisa kimia na Corée du Nord. Na bokasi boye Israel esali boyokani ya kimia na Émirats Arabes Unis pe Bahreïn. Kasi bato basusu basepeli na yango te. Le 29 septembre, le président Donald Trump, républicain, Nambandawaye, ya démocrate Joe Biden, bakondongwana nalinaka ya télévision pour nambala ya yambo. Bondongwa mibo susu boko salema yambo na maponami mamokonzi ya mboka ya Amerika le 3 novembre. Longola démocrate Joe Biden, vice-président ya kala ya Amerika na président Donald Trump républicain, bato basusupe bakowelela bokonzi na maponami ya le 3 novembre na États-Unis. Ezali pe na basusu lokola Howie Hawkins ya parti de Verts pe Joe Jorgensen mwasi ya parti libertaire. Alanga nzembo ya moyindo Kanye West azali nanu kotatabana. Bato baike bakopona mokonzi ya mboka na nzela ya mikanda na post mobu moye pona COVID-19 na États-Unis. Ngambo iso ya politique ezali kokebisa pona moyibi mokoki kosalema mingi.